pour Karine Mokonzi à l'obéla. Ya yango Belleville mbonga ngo esa ke mukusa presque na bande lo mo boy Karine pardon Belleville pas Kabila Karine mbongo osenga ka Karine afingele batu to moni Karine Mokonzi auto préciser awa ke mutu abengaka ya finga bato ozomona te ke nga ba ofinga nga c'est madame Sila ozomona po Karine abombaka te ko sama sekite Karine aloko nga benga ke basaka likopana ndokita olia yo ozomona po si réellement madame Belleville apesi Karine mbongo Karine finga boni madame Belleville za yams ana mundi bana tadingala pasa Jerry Kobetox ana Prince Luamba azana teka azana demer nyanga azana saratola azana bato ebele madame Belleville azana bango wana yebisanga na bato na tu wana nani madame Belleville futa mbongo pa fingele mutu apesa ka mbongo Karine a fait l'anniversaire na ye madame Belleville tumboli Karine Karine au sala anniversaire ka bata poto biso na Kinshasa au sala anniversaire otine biso ba biloko kolia te na nini asekisika Karine na be mère nazaki na ngana eloko te OK ça va na otine le cadeau misipe cadeau on eke na ngote ozomona Karine asala mission pour l'hôtel Sabatuke nazala bien déjà avant Sila nazala déjà bien na pechanga avant Sila nazala déjà bien na Belleville ozomona yebisanga ya mabeni o Karine alobi soki Karine alobi ke no eza Sila mutapesi nga mbonga gato ndebe belo jenge ke pa Karine ba finga Karine poanini ngelo mona okapa asi ya to ba mama obi nga bato ba ke bele pa na nga ba bisanga ke bianka mwana suka yo finga ka presque obi ya mona okapa sima mi se kitanga ozomona lelo natalaka ya d'autres personnes o balungaka balukaka basali réputation na nga basali personnalité na nga nokango pasi tala boni ba propos ya gola ye nango na TV bo excusez nga vraiment pardon pour na kande ya gola olobe loko moko boye ya gola fanda afinga Belleville nzoto na biso ya bana basi bo excusez nga nini na koki ko tenir langage wana te ozomona presque yagola fanda na kita finga Belleville nzoto na biso bana basi yagola lelo ko tenir Karine Mokonzi ba la ye ya to na bana poto bazaka trop curieuse ayeba kolala wana c'est-à-dire eza monini eza nini maman expliquer nga kolala wana est-ce que nga mukolo moko desi na ya na TV na loba na batuke eloko bone osomona il faut moyen baka kosala plutôt je m'excuse moyen baka kozwa makambu na logique osomona tala ba propos o yagola lobi na Karine mabeni no Karine lobi mais tala yagola nyama mata Jimmy Bella ou Jimmy Bella la yo vraiment muto azana bana lokola yagola mama pe lisusu ozoya ko tenir ba insanité na TV bato batala kabiso ce sont des responsables il y a de papa et maman aussi bazawana pona kotala biso et puis na maleki na biso et puis na bano tozobota et surtout bano abota maneti na ba libanda to bano baloba ba français balandelaka mo ba terme belé mo na lingala yeba eloko na lingala ngolo banini soka vana mama na bango abandi kotuna mama etala yaya na kuta lobi ba la vraiment au coin na TV c'est comme si on dirait Karine Mokonzi a bomi mutu c'est comme si on dirait Karine a tenu ba propos moko bo a ridiculiser Sila mais non mais Bianca Zangato soki na tuna moi question pourquoi pas Karine Mokonzi depuis kala ayaka na ba dire wana na TV que Sila bisala ni au moins dès que ba finga nga batu pourquoi bimisi ba dire ba propos wana le non yaya abimisi yangote atalisi na batu que nenge comportement ya maman na biso Sila a komi ko se comporter envers ye pona nini na komo kanga mo face pour mona ki Karine Mokonzi na Belgique na pechanga
ok. ozomona akomi na distance makasi na Karine mpo na peshanga yango moni lelo acréele nini oyo akomi na sola ndi Karine Mokonzi omonaki alobi sila akomi kovivre na ngai na mwa silence moko boye ozomona abi aza yaya o peut-être so nasenge mpe eloko misu na kozwa na nga te mais soki nakepa peshanga na ngai mupesha mpo ngai nayebi ngai ta nakufeli grande sœur na ngai na 2014 Nadine Putu molimo ne pema na kimia na mona na matanga na biso Karine Mokonzi tolongo na kutu po Karine Mokonzi azaleka na Nadine Putu tolongo na ndeke mona quartier Mayana XC peshanga na 2014 si je me trompe pas 2013 2014 Nadine Putu matanga na biso Karine aza est-ce Karine aza kana sila azaka na sila te mais lelo nani sila komi komema Karine Mokonzi Karine akota ranki na peshanga akota ranki na nani yebisanga mutu nini afingaka sila po sila benga Karine afingele bato mais lelo mpe Karine avanda atali abisi si réellement vraiment eza bongo Karine mpe lelo avanda atali humanisme bravo président Fally humanisme naza mutu na kokontinue na genre kofingafinga ndenge nini ozomona nga lelo bato ebele babake mwana suka ya moko bolobaka vérité na nga priska bato mingi babenga nga insulte nga nakovwa na TV te naloba bapropos yango nalobaka yanga be ayela biso awa soko beti makolo boye pa na kati rouge enge loba nini yanga be ayela biso awa ndenge eza bongo balia bamama na bino eske ngasi nakoma na niveau wana soki kaka na ye natalisi mokili ke ndenge eza bongo nayebi peut-être bo makambo ebele me ngai nakoki kobenga Vesilasi makolo soso te na TV nakoya nango na TV te obenga ngai mpoli pardon oui venani soki nalobi ke Vesilasi makolo soso nakoloba ngo na TV te kaza makolo soso est-ce que ngai mutu est-ce que ngai vraiment mutu nakoloba ngo na TV nakoya nango na TV te ebe simba te ozomona mais siko Vesilasi nde nani oh Vesilasi nde nabi nani Vesilasi na bosani nani kasi apansa ozomona oyo nango na TVT mais siko tala bapropos oyo bayagola baye nango na tendresse oyo yebi Karine Mokonzi te yaya ayebi Karine Mokonzi ya internet ya munene ntango totambola Karine Mokonzi ya mokie Yvette Kalombo ya taille ya pembe ya goût Vivette Mayamba ya danseuse na kati akasuki tendance ayebi bango te ozomona tendance asenganga numéro ya Karine Mokonzi pardon tendresse asenganga numéro ya Karine Mokonzi nga muna pesa ye naosala émission na tendresse wana Karine ake voyage isika soko otali clip ya Karine robe mo alata boye ya climatiseur ya nord ya molai Karine asala robe ana clip avec 3 jours atindelinga très bien ozomona yaya na batelaka robe wana jalousement so na beti banda Karine ake poto na lelo ata ba 6 ans na kokoloba déjà so na bosani te ba 4 ans pe mais na moment peut sortir médiatique ya Vivette Mayamba alobi que si maman si la bisa ça na terror et ça Karine Mokonzi makambo wana te Karine Mokonzi akosa te Karine Mokonzi akosa te ozomona pendant tout ce temps Karine Mokonzi alobango te lelo kande alobango bongo akomi lokuta sila nani pardon sila za nani po Karine ayeba ete oh Karine kuna sola na mama Denise Nyankeo oh babi Karine aime parce que on a loba na yo likama solo priska zala yebisa yo Karine asola na mama Denise Nyankeo Karine Mokonzi na première dame na biso ya mboka ya Congo akepe Belgique basali pe video yo mama Karine mama Denise aza awa akepe basona mama Denise Karine pe so pe boy ape na problème moko boy pe boy mama Denise pe asali pe intervention pour na Karine Mokonzi siko sila yebisa nga sila nani na mboko pardon aza nani na mboko sila sila wa osi oui osi ko ke o Karine soka lobi ke sila abenga kingai pona fingele ba pona ni bazo finga nga ozomona te ke ne ba finga nga yo mo répondre bato ana izate Karine akosi nani to comme ça makambo so grave te
donc ce que zaki ke Karine alobi elle va futa ki mbongo po bato nani Karine au mona teke bato ba finga ngabo na bo ngeza ya solo ke elle va futa Karine mbongo Karine finga ke bato ne wana ne ba confirmer ngo Karine elle a compris que l'humanisme ezalaka Karine a compris l'humanisme pour na maman belle fille ya balaki mbongo non Karine asala direct mon bo asala direct papa alo makamba fali papa evi ki kula benga na live sur place na poto na tala ngote Karine alingo na ba insiste kata combien de fois maman Karine osala nini maman chacha zo ba Karine alingo na lignoté c'est le moi ta comprendre qu'habiter il faut la tika nanga ndemo ya ofinga abo finga Karine te merci je suis Karine Mokondi pardon je suis Karine Mokondi na ko défendre ti na suka goutte Maman Yagolo qui a vu il est Karine Mokondi. Oh, mais non, Zenon, tout est ma logique des choses. Tout est ici Karine Mokondi. Tout est Yagola. Est-ce que Yagola vraiment ça monte à Gola balebosa Karine Mokondi. Pour dire internet ça ma belle internet. Ozomona, est-ce que le cas est Karine Mokondi alala akuta garde corps. Atambola na garde corps. Avandi garde corps. Alali garde corps azo kengela Karine. Yo Yagola. Il y a des mamba pamba ba kengela on a vite. Mais ça Karine Mokondi merci muto ala na garde corps. O bibiso e mo la kimba pongi bona ma kokoso. Ah, ke la tapa ba Karine Mokondi ba soda wana karaba mona ngape na bimeka na luponga ba yagi Mokondi. Ah yagi pardon bo ça la fierté lingwala. Ta la famille Mokondi na lo bano. Elle a famille Lesa, ma famille Mputu, ma famille Batuvidi, au vent du mot Botalobi, Nayebi ma famille. Famille Kalombo. Merci, famille merci, Mayamba. Merci Bianca, merci beaucoup. Mbote na balandi ya Prise Kanko et télévision na biki boza vraiment ebele branché connecté pour na kolanda chaîne na bino o esala ka ki boza vraiment na carte actualité na bisa bino à chaque fois Prise Kanko eza le seul et l'unique chaîne oyo et puis ça bino ba actualité ya sur ba information ya moto nga bino humble servante Prise Kanko ba bi la canne à sucre de la presse congolaise veut dire moi ça tonda pe aleka sukali na miseka so na lo ba kombo po na lo ba chaque fois so ko milingi te muto ko milingela yo lokola yo azate la milingela yo moko o milingi makasi pota ba lingi yo te sala opacité. J'en profite de l'occasion pour na ça merci na batino surtout au baza ko s'abonner massivement na Prise Kanko boza ko s'abonner bozo liker bozo partager en tout cas nzamba lo la pambola bino na ko banda émission beauté sans pourtant na ça merci à ma très chère maman chérie Frida Kisimoli maman bi moi si Fosette moi si Kitoko. Un grand merci à vous ma maman, un grand merci na bana nyonso les combattants wana moni papa Gary na moni bana nyonso les combattants papa Francis ba frère Trésor ba maman Lichi ba bi les combattants prière de makambo prière de goût prière de nyonso tout sans oublier na pesa mbote na ba partenariat chaîne Olo ya Wuli Mushini le véritable et l'unique code mondial ya Wuli Mushini et pourquoi pas balobi na yo ya Théo Zambota mutambo walera dollar la té je te salue aussi pourquoi pas mon papa chéri Willy Kaembe balobi le vrai mon condipe patron ba
préféré nyonso na quatre cas ba analyse le na sepela ki na yembela bino moko bengaka mona suka ba famille libota to solo la papa ba analyse o eza mona toi to mona ki Maria Ntumba la ki menoncer na Chine to ebité ezani ntombe ko solo ngona Bianca Karine Okonzi ba kize ya Mampala babi mbongo pesi Karine Mampala alors ba n'importe quoi to ya to découvrir ce qui c'est dit à quoi Karine Asaliba sortie médiatique wana tout appelle matanga o boyebi ke papa na biso pito atika Pico atika kibiso to mona ki pe bande ko na biso ya Kinshasa ba gene ko sala spectacle bongo na mikili ya poto to ko meka ko sola mo ba actualité wana ko sala vraiment kitoko Montréal c'est tout ça même moral panzela nga image na yamba mona suka ya famille Bota et ya baba ko ya famille Bota ah libi sa kamana bonjour Mamoyo pamuki comment ba ko ke sala vertige bonsoir moi so ba ko esani pardon et ça dans le côté mais Simba ndete bonjour Presca ah oui kitoko kamadi nangai Presca même nga pe batanga teinture na mtuko so kata be kwa no kata ko Presca malgré tout muke mais papa olinga kata kwa ah ya ponga papa linga yo papa olinga na bwaka mina blo mato ba section yango Simba ka bona section merci balobi mwana suka aboyine ko za mwana suka ba ya gola linga zani mwana suka ba yamse yambe vraiment ngai vraiment naza famille Bota poutine de l'écriture babi mo vie et puis international maman mo kondi la reine mère donc koza na famille Bota et ça inampifo donc en tout cas poutine umela na yo là je dis un grand merci aussi na dongole sanzamba Versace merci à Odette Lesa maman na Leslie un grand merci à Niki Lesa, Mifi Lesa, Motema Papi, il y a Majos Lesa, il y a Dodo Lesa, il y a Richard Lesa, Irène qui a luta, Motema Richard, merci à Nadine qui a luta, Jocelyne qui a luta, Karine Zanga, pourquoi pas Patricia Branco, Agent César Mokwada, Jolu Banza, de Turquie, Londres, Turquie, Paris, et Païwa, Rose Mengazali, Bibi Chimuswamba, Ipoupa Décoration, Nawela, on a Mototem, Amita Dina de Belgique, un grand merci à la grande H Mama Sakina, la maman Chéra Moisi, maman José Lussadissou, maman Chantal Mukendi, maman Claudine Bokatola. Un grand merci à maman Ewine, maman Aniba super et pourquoi pas Nanou Lungengo, maman Ewine, merci à Pierrette, un grand merci à maman Aningo Yamputu. Merci à Aurélie Fondo et Maman Moulouba, Babi vraiment là c'est ma caméra on a Rem James yem taza vraiment on a Dadju yene mutazo gérer les biso ma ba image qui to komboye puisque ba question yo et puis biano yanga. Merci beaucoup Bianca Nzanga. Bianca Zanga. Bianca Zanga. Ah la linga kombono za bien. Babi la sucré. OK, canne à sucre. En tout cas. Merci salutations aussi à ma très chère copine Babi Lisa Lakinda Lekaya Muninga Nangai conseillère Nangai donc moi la maman Nangai Lisa Lakinda une fille très gentille, polie, calme, mère fragile, allergique mon moutier. C'est tout la maman Bolingo. Lisa Lakinda, je te salue ma chérie. Moi aussi je te salue Lisa Lakinda. Voilà Muninga Nanga vraiment. Voilà moni mpanzi de del Mukento na j'ai que deux amis des très chères copines. C'est pas ici ok non presque ma camarade même chez nous j'ai que deux copines Lisa Lakinda et Dedel Mukento on a pas na mère nana Dedel là je vous salue Bianca Boni famille Bota. Oui, famille Bota ça va, tout ça vraiment la film na biso my friend Yangwana Mezole Kana et troisième épisode na biso Chokota donc en tout cas on sait dans la mélomane tout balinga vraiment bella tout consommer le dessert. Les desserts rivales le cas tout consommer innocent ou coupable maintenant tout ça dans mon frère en tout cas famille Bota bella biso madame Belvala la Ranzalate biso cousine biso à chaque fois biloko zanga raté donc ce qu'on a besoin tabo kuta taba musaka wana posa soso kokuta soso eza kokuta biso to lia soso te kokuta poisson eza kokuta donc nyonso na congélateur na biso eza biso soso Christo lia raté kokuta vraiment donc bio na kati wana parce que biso trop vivre frété
bambisa okauka bambisa mai donc mabundu ok mwana libongo bapeshele mbisu na yo ozoya olia mbisa frais quoi yango wana vraiment owapi eza belard en tout cas to consommer film na biso mon frère yango wana vraiment ezali 3e épisode de Koti donc senga na ba mélomane tout o ba consommer madame Belleville en tout cas to consommer vraiment et ça bien. Merci beaucoup Bianca, tout le monde notre sœur fierté ngala bien fierté Mariam Toumba. Je suis pas poutiniste mais cette fille a sali pe ke ba fille belé lelo na Kinshasa base à la motiver ba ba Lukambongo. En tout cas, elle est vraiment félicitée. Moi je te félicite Mariam Toumba là où tu es. Babi ke ba bolo ba n'importe quoi, je m'en fous de ce que vous allez parler mais félicitations à toi, n'encourage na yo. Mais tout le monde ba mélanger ma casse na Chine. Et puis te sauter la image wana. Nathalie image wana d'autre part ça me fait mal presque. OK. Au moni biso bato to le cadre déjà na ba TV to zara na ba identité mususu. OK, voilà. Presque nous avons toi ba camarade mais na ko mono place mo bo ese ngite na filmer kaka presque to kuta na pe na ba place mususu ah bien ka ndeni to le yo po le kinga pe le ki to zani pe ba photo te. Est-ce que ça obligatoirement so moni mutu mo quelque part faut qu'on ait une photo. Nazarana madame Belleville à chaque fois. À chaque fois, nous avons besoin de faire une au moins madame Belleville. Mais peut-être que nous avons besoin de madame Belleville pour vidéo. Très bien. Et obligatoirement quand madame Belleville photo. Yo sengi mutu photo te. Osengi mutu te ke na salo vidéo te osengi mutu te oningo sala nga peut-être vidéo na moment oyo peut-être nga na soma biloko na nga eza moment oyo ko sanga vidéo ta d'accord osomona yo mona moment o peut-être mso moni Maria za sans maquillage MC yo mona ngo eza coin faible Maria donc yo li yango olingo sakano ovando talobi non o eza coin faible ne do fona tchai musa pe place o simbate ozo filmer na consentement mututé presque non attention qui Maria ngo za personne publique et sera bon te senga mutu les opinions mutu ah Maria to kutana to sabasha est-ce que je paye ozo mona dernièrement on a tozala awada nini comment na golf te sika na bosali nini ngo ya babeda show basali ba OK beta tennis dernièrement na zaki wana osomona osenti que na ko tombo la téléphone ngata na filma abeda show sans consentement na ye osomona là on a kena bisinga abe non ça ne dérange pas quand une photo c'est tout osomona mais le concert en benga moyibi na filmer mukie bonabo mais je ne peux pas le faire parce que na toni opinion mututé osomona ce que yo filmer muto toni point de vue à muto filmer muto et la personne en question plutôt à l'obino que non madame s'il vous plaît il faut aussi supprimer vidéo oyo au zwinga au beta mutu mais Maria Toumba Sili qui babi parce que vidéo peut-être sans filtre paraîtrait que Maria Toumba za l'accélération na téléphone te ça peut-être couleur et qui salité ton nene parce que to ko ba susu parce que to ko ba pe que on est à croiser Star Mon Angela. Est-ce que je pas toujours le droit à retourner là parce que Star beaucoup d'années place sur lingo ça les vidéos ça Star. Na rencontre cette machine à monifali pour pas na monifer ego là na oza et là li bosser et là directement faire mise téléphone ça la vidéo na Star na. Peut-être ko condamner madame te. Là ba le moko boye. Oui, cause la Star oui. Personne publique ce n'est que normal. Au cours de les vidéos, yo quand le président fallait pour pas candidat la mukana pongi boy. Maman yo na vidéo ça le boyango. Aigle. Ah boyango parce que na outi na pongi. Pesa ngata na bongama na ta swag apokangi na photo. Yo na moment moni moninga ça ba chat. Oh, non. On a raison Silika. Atanga so la Maria Toumba no Silika. Merci beaucoup Bianca babi moi la souka ya famille Bota toujours continuer na kata masona biso bande kona biso ba kena spectacle na poto tout mon spectacle déjà théâtre très ko évoluer déjà bien gloire à Dieu tout monde ba comédien ba kende kwenda vutuka bon ça ba spectacle au message no routine na ba comédien ba no ça spectacle ba président la DSOB en tout cas ici tout monde ba zaki moi mingi en tout cas d'abord félicitations à vous.
félicitations na président Ladi Sobe et mes condoléances aussi parce que président Sobe a sa génération en génération le tout monde président Sobe a joué na ba mobiki ici voilà ozo mona quand même ils a félicité merci na Junior Mobiki ici en tout cas vraiment merci na courage na yo et là moi Junior esaranga bibianka le lot souffrir ya makolo ya mai mais lobby et ba nous allons ba billet o le loba te mususu ba bazo tenir bango ba langage mabe quoi que za kisi ba kenda ko kota soki ndenge nini boyna boy nzoka boy biteke na momo muto anyo kwami o ebita beta makolo pas que net répétition o ebi effort nini te wa sala lelo aza o aza lelo obinga loko comment loko moko lobina ngapna ni puisque pona ba mobiki sina tomba pe lo moya master Brimbo obinga na vanda na master Brimbo ya likemba ozomona na vanda na pede na ya likemba ozoka ya likemba mano sabiso kaka ubanga kanzambe puisque master soka zo bondelo ndima teke moi mobali oyo nde abondelaka boye mais lelo bato mosusu bakoma obenga epd bato mosusu bakoma asimba kisi bato mosusu mutu koma oleta master plutôt casquette to eza ya master te mais na biso bato ovai na bamaster toyebike te nzambe aza amen ozomona en tout cas félicitations na Junior Mobikisi nzambe alola vraiment papa amema yo amemo vraiment ezalaka ba France te Belgique te eza Londres te amemo États-Unis partout autant vraiment Afrique mobile Europe Amérique vraiment okendango papa parce que ozo méritango voilà merci beaucoup Bianca nous continuer na kata masona biso tolal tolamuki internet ezanga ba problème te Karine Mokonzi mama Belvia comme ko futa mbongo pona ba chroniqueur to na ba mafinga ba ngolobela ya comme ko chamwa mbongo je na ndi sortie médiatique ya gola na ndi sortie médiatique ya tendresse et dibinda en tout cas ba lobi pe ba confirmer que ba dur ya Karine c'est faux ya faux mama Belvia ko futa mbongo pour Karine Mokonzi alobela ya yango Belvia mbongo ngo esalaki mokusa presque na bande loko moboye Karine pardon Belvia pa kabela Karine mbongo osenga ka Karine afingele bato tomoni Karine Mokonzi auto préciser awa ke mutu abengaka ya finga bato ozomona teke nga baofinga nga se madame Sila ozomona po Karine abombaka te ko sama sekite Karine aloko ngana benga ke basaka likopa na ndokita olia yo ozomona po si réellement madame Belvie apesi Karine mbongo Karine finga boni madame Belvie za yams ana munziba ana tadingala paza Jerry Cobetox ana prince Luamba za teka za demer nyanga za saratola azana bato ebele madame Belvie za na bango wana yebisanga na babato na tuwana nani madame Belvie futa mbongo pa fingele mutu apesaka mbongo Karine asali anniversaire na ye madame Belvie tumboli Karine Karine osala anniversaire ka bata poto biso na Kinshasa osala anniversaire otine biso biloko kolia te na nini asekisika Karine be amere nazalaki na ngana eloko te ok ça va na otindelo cadeau misipe cadeau ono eke nango te ozomona Karine asala mission pour l'otalisa batuke nazala bien déjà avant Sila zana nazala déjà bien na peshanga avant Sila zana nazala déjà bien na Belvie ozomona yebisanga ya mabeni o Karine alobi soki Karine alobi ke no eza Sila mutapesi nga mbonga gato ndebe beloge ngeke pa Karine ba finga Karine poanini ngelo mona o kapasi yaya to ba mama obinga bato ba ke bele pa nga ba bisanga ke Bianca mwana suka yo fingaka presque obi mona o kapasi ma mi se kitanga ozomona lelo natalaka ya d'autres personnes o balungaka bazo balukaka basali réputation nga basali personnalité nga nokango pasi tala boni ba propos ya gola na ngona TV bo excusez nga vraiment pardon pour na kande ya gola olobeloko moko boye ya gola vanda afinga Belvie nzoto na biso ya bana basi bo excusez nga nini na koki ko tenir langage wana te ozomona presque yagola vanda na kita finga Belvie nzoto na biso ya bana basi yagola lelo ko tenir Karine Mokonzi ba la ye yaya to na bana poto bazaka trop curieuse ayeba kolala wana c'est-à-dire eza monini
eza nini mama expliquer nga ko la wana est-ce que nga mukolo moko da si na ya na TV na loba na batu ke eloko bono eloko bono osomona il faut moyen baka ko sala plutôt je m'excuse moyen baka ko za makambu na logique osomona tala ba propos o ya gola lobi na Karine mabeni no Karine na lobi mais tala ya gola nyama mata Jimmy Bella ou Jimmy Bella la yo vraiment muto azana bana lokola ya gola mama pe lisusu ozoya ko tenir ba insanité na TV bato batala kabiso ce sont des responsables il y a de papa et maman aussi bazawana pona kotala biso et puis na baleki na biso et puis na bano tozo bota et surtout bano bota maneti na ba libanda to ka bano baloba ba français balandela mo ba terme belé mo na lingala yeba eloko na lingala ngolo banini siko vana mama na bango abandi ko tuna mama etala yaya na kuta lobi ba la vraiment au coin de TV, c'est comme si on dirait Karine Mokonzi a bomi Moutou. C'est comme si on dirait Karine a tenu ma propos pour ridiculiser si là. Mais non! Mais Bianca Zangato, ce qui n'a tout dans moi question, pourquoi pas Karine Mokonzi depuis Kala? Ayaka na dire on a TV que si la bisala ni au moins dès que ba finga na batu. Pourquoi bimisi ba dire on ba propos là les? Non, yaya. Abimisi angote. Atali si na batu que nenge comportement ya maman na biso sila a komi ko se comporter envers ye pona nini na komo kanga mo face pour mona ki Karine Mokonzi da Belgique na pechanga OK ozomona akomi na distance makasi na Karine pona pechanga yango moni lelo a créer nini oyo akomi na sola ndi Karine Mokonzi omona ki alobi sila komi ko vivre nanga na moi silence moko boye ozomona abi asa yaya o peut-être so na senge pe loko msuna kozwa na ngate mais so na kipa pechanga na ngai mu pecha po ngai na bingata na kufeli grand tour na ngai na 2014 Nadine Poutou molimo ne pema na kimia na mona na matanga na biso Karine Mokonzi to longo na kutu po Karine Mokonzi azaleka na Nadine Poutou to longo na ntaka mona quartier Mayana X Pechanga, en 2014, si je ne me trompe pas, 2013-2014, Nadine Poutou, matanga na biso Karine Aza. Est-ce que Karine Aza kana sila? Aza kana sila te. Mais lelo Karine sila comme ma Karine Mokonzi Karine akota ranki na Pechanga, akota ranki na nani. Yebisanga mutu nino afinga sila po sila benga Karine afingele bato. Mais le Karine avant Nathalie Abissi, si réellement vraiment ça bongo. Karine Pello avant Nathalie, humanisme. Bravo président Fali. Humanisme naza mutu. Na ko continuer na genre finga ndenge nini. Osomona, ngale bato ebele baba ke mwana suka ya moko bolo baka vérité na nga priska bato mi babenga ngam insulte. Ngala ko voir na TV tena lo ba propos ya gola lobaka. Ya gabe yela biso awa soko beti makolo boy pa na kati rouge engelo bani ya gabe yela biso awa nenge za bongo balia ba mama na bino est-ce que ngasi na koko na koma na niveau wana ce kana na talisi mokili ke nenge za bongo na yebi peut-être bon makambe belé menga na ko benga vesila si makolo sosote na TV na ko ya na TV te o benga ngempoli pardon oui Venani. So na lobi ke vesilas makolo soso na kolo bango na TVT kaza makolo soso. Est-ce que ngai mutu? Est-ce que ngai vraiment mutu na kolo bango na TV? Na koya nango na TVT. TV simba te. Ozomona. Mais siko vesilas nani? Oh. Vesilas nani? Na binani? Vesilas. Na bosani. Nani kasi? Apansa. Ozomona na koya nango na TVT mais siko tala ba propos o ba ya gola ba nango na tendresse yo yebi Karine Mokonzi te ya ayebi Karine Mokonzi ya internet ya munene tant d'autant la Karine Mokonzi ya mukie Yvette Kalombo ya taille ya pembe ya goût Vivette Mayamba ya danseuse na kata kasuki tendresse yebi bango te. Ozomona, tendresse asenganga numéro Karine Mokonzi. Pardon? Tendresse asenganga numéro Karine Mokonzi. Ngam na pesa ye. Dans ça l'émission na tendresse.
wana Karine ake voyage isika soko tali clip à Karine robe moi lata boy ya climatiseur à nord à Moulaï Karine a la robe na clip avec 3 jours à Tindelinga très bien ozomona ya na batela ka robe wana jalousement so na beti bana Karine ake poto na lelo ata ba 6 ans na kokoloba déjà so na bosa nte ba 4 ans pe. Mais na moment il peut sortir médiatique qui a fait vite mayamba alobi que si maman si la bisa ça na terror et ça Karine Mokonzi makamwana te Karine Mokonzi akosa te Karine Mokonzi akosa te ozomona pendant tout ce temps Karine Mokonzi alobango te lelo kanda alobango bonga komi lokuta si la nani pardon si la za nani po Karine ayeba ete oh Karine kuna sola na mama Denise Nyankeo oh babi Karine aime parce que on a no bana yo likama solo plus ka zala yebisa yo Karine sola na mama Denise Nyankeo Karine Mokonzi na première dame na biso ya mboka ya Congo akepe Belgique basali pe vidéo mama Karine mama Denise aza awa akepe basona mama Denise Karine pe so pe boy ape na problème moko boy pe boy mama Denise pe asali pe intervention pour na Karine Mokonzi siko sila yebisa nga sila nani na mboko pardon aza nani na mboko sila sila wa osi oui osi ko ke o Karine soka lobi ke sila abenga kingai pona fingele ba pona ni bazo finga nga ozomona te ke ne ba finga nga yo mo répondre bato ana exact Karine akosi nani to comme ça makambo so grave te donc soki ezaki ke Karine alobi ebe va futaki mbongo po bato nani Karine omona te ke bato ba finga nga boy na bo ne ngeza ya solo ke be va futi Karine mbongo Karine afingela ke bato ne wana ne ba confirmer ngo Karine elle a compris que l'humanisme ezalaka Karine a compris l'humanisme pour na maman belle fille à balaki mbongo non Karine asala direct mobo asala direct alo makamba fali papa evi kikula benga na live sur place na poto na tala ngote Karine alingo na ba insiste kata combien de fois maman Karine a osala nini maman chacha zolo ba Karine alingo na lignoté c'est le moi ta comprendre qu'habiter il faut la tika nanga ndemo ya ofinga abo finga Karine te merci je suis Karine Mokonzi pardon je suis Karine Mokonzi na ko défendre ti na suka goutte Maman et Yagolo qui a mis les Karine Mokonzi. Oh, mais non, Zenon, toi tu as ma logique de choses. Tout est mis Karine Mokonzi. Toujours Yagola. Est-ce que Yagola vraiment ça monte Yagola ba le bossa Karine Mokonzi. Pour ni internet ça ma bien internet au presque. Tout ça va vendre presque. Na yebi yo ya internet ité. Ozomona. Mais ça mutu muso vendre na TV ba fingi yo presque yebi. Mais ça continue ndakuna kangi munako. So na vie privée na vandi mabo atala bité to finga moi so na loyenge. Ozomona. Est-ce que le kana ci ba Karine Mokonzi ya alala akuta garde corps. Atambola na garde corps. Avandi garde corps. Alali garde corps azo kengela Karine. Yo ya gola. Yo ata ba mamba pamba ba kengela na vite. Pesa Karine Mokonzi merci muto alana garde corps. Obi biso ya mo la kimba pongi bona makokoso. Ah, nakela ata pa ba Karine Mokonzi ba soda wana karaba mona ngape na bimeka na luponga ba yagi Mokonzi. Ah yagi pardon bo sala fierté lingwala. Ta la famille Mokonzi na olobano. Elle a famille Lesa, ma famille Poutou, ma famille Batouvidi, au vent mo botalo obi na yebi ba famille. Famille Kalombo. Merci, famille merci, Mayamba. Merci Bianca, merci beaucoup Bianca. Toujours qui dans cette émission parce que elle réseau peut absolument pas si tout le monde déjà caméraman commence à aussi. Maintenant on parle de Pito, programme Pico pardon, Eza Rex programme les années aux hôtels au Kenya. Tout le monde c'est la papa la dit sous benda ya pour pas mouche tout. Au moins la présence à madame Belvite na matanga. Belva za ki ne wana. Biso to okene na biso matanga parce que to la papa sobete o akufi aza papa aza grand frère voilà au monde aza icône aza valeur donc biso famille bota to kiparate ke to kipé dans tout ça là que po ya aza mutu boye faut te biso famille bota to makambo wana te madame Belfi
alobaka na biso eloko moko boye tolela na baoyo bazolela tosepela na baoyo bazosepela c'est ça donc famille bota biso vraiment tozala wana chaque fois. Merci Biancanzanga tokomi na suka émission na biso mot de la fin na yo pour émission lelo puis na dédicace na yo. Mot de la fin na ngai vraiment ya lelo eza kaka non madame Bellevie a valeur. Madame Bellevie akozwa moke akozwa pe mbongo apesi Karine Soma mutuka na Belgique et c'est loko tape akabeli ndeko na ye akozwa pe mbongo apesi Karine Soma mutuka na Belgique et c'est ndeko na ye ça n'a rien à voir kutu ça n'a rien à voir na makambo wana mais bino mbongo ko tsala ndenge mo bandenge ba polémique na ndenge moko boy soki ndenge nini na ndenge mo soki ndenge nini non et ça n'a raté presque en tout cas ba to retenir boy Karine Mokonza mokonzi oyo tendresse abotami na suka mboka ya gola kutu place abotami yebani te mais moko abotama na suka mboka place kureza la te ya gola kutu place abotami to yebi te so auta bandundu auta wapi aboniko ya yatika ozomona wa muyibi babuka emi na Afrique du Sud kuna botami kuna ta ba muyibi babuka emi na Afrique ya gola ozomona mozo dingo se mesurer na muto ala na garde corps général Mokonzi na mona de temps papa mso Silvano Kanyama tanga kangaka Karine Mokonzi abina Karine nini na tiki yo pona kombo ya papa na yo général Mokonzi ya ata kuta ki mwa likango nazaka mwana nani ya général Mokonzi respect ya mutavandi na buta na lopango esika yeme général afandi esika ba garde ba kovanda yebisanga mwana makango akesema kisi la pharmacie garde corps na sima yebisanga Karine Mokonzi ki mwana makango ya mwana makangu Karine abotu to moni yagi Mokonzi afandi wana ye kotala reta yebisa Karine mwana moko obiza minanga kumona ngape lona komi nanga Biancanzanga Mokonzi ambe na ngai famille Mokonzi famille mokogu ya kanya makangi Karine abina tiki yo na kombo ya général Mokonzi yo kana ezopese général Mokonzi Karine alali na bagarde ko ya gola ko se mesurer na Karine te pardon na sengo okoka moto en tout cas boba sa Sonia bo ko se mesurer na Karine bino boza balipa mate ko fele moto avanda balipa mate ko fele bo kita trop bana miki ya bino siko bo se mesurer na Karine Mokonzi mwana bata mama Denise Nyakero camarade bata Bellevie TV Karine wa mwa mabe nene ya bo pesa bato tension de boy na moni yango en tout cas mbote na ngana vie na propre titre d'Acosta mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama Nasi un grand merci à Jana Banaka motema Rodrigue Bangala na Italie merci à toi Jenny Lema Aquarium et Kilo Congo di Fabel Sarah Lema. Un grand merci à Dadjou, qui derrière la caméra. Merci à Aris, merci à Deyo, Aurélie Fondor et merci à mon repose de mon canissin. Merci beaucoup. Merci fidèles téléspectateurs. Nabi ki bozaki belé branché connecté pour na kolanda mona suka ba famille Bota boyoki bino mo ndenge out kolobela. Ba on pena ba bomba raté ba baza ba lobeli ya maman Bellevie Kondi la patronne ba lobi maman Kioma Kiomande Jema ibela benga kaye Poutine des écritures que je salue. Voilà comme ça on a un quartier. Le lot format faut pas kisaka. Il rebu biso de rumate bien voilà yo bakisa. Faut pas kisaka presque. Faut pas kisaka VIP international maman Mokonzi. Donc on avait la grande sœur ya quartier nga de ruma ya irebu wana moni Bego Star. Oh, on va de ruma matonge. Ben oui. Nga maman Bellevie. Donc quand on a Patricia Chobako, voilà. Bichot de Rouma, la Moni Bego Star que je salue, la maquilleuse, la coiffeuse de luxe Bego Star, la Pessio Bambo Tebele, Boyo Kibino Mokobien Costa, Ayako Bakaren Mokonzi, avant l'intérêt à ta moroté au côté de maman Bellevie, Ayaka Koloba vérité sur vérité. En tout cas, ce qui est mission, c'est Pessa Kibino, Bochaba commentaire, Bochaba jamais, en tout cas, vous partagez. Quant au mot la canne à sucre de la presse, je vous dis ciao.